na libota pe bazui grâce à pesa esika pona mbimu na batebika na libota bakolo esika kolo akombola bango kama bota makala 2 liloba eye na mokili but principal milimo ebika Église est pour la prospérité, abondance, kofuluka te. Amen. Église est karapote to semble la mukola suka tamona mboka na tata. Automatiquement milimo ebika. Parce que mingi basali mangomba pote bate bazwa bo babala kate ba obala bo babota kate ba obota. Eye pona makambona teke boyo makamuna nzoto. Ce qui montre à quelle église ressemble à Pozo Alibala aza païen. Ce qui montre à quelle église Pozo Ambongo ressemble à Pozo Manambongo aza mopakano. Kola dobaki na Bible boluka liboso bokonzaliko. Wana liloba makala de rechercher premièrement le royaume de cieux. Muto aduka bokonzaliko nde mutamayele yewana. Parce que batu bakende ko sambila poazo aboye po akoma na mbongo po akoma na boye eza mangomba ya banganga liloboye ye kaka sambela mokolo nzote kolala molimo na ye mona mboka na ya voilà but ya liloba yango wana parce que bazui babisimba simba batie na kombo ya Jésus po batu bazwa makambo ya nzoto po batu bazwa prospérité. Mais bazomon na ma comité ndenge kolo appelle ça exemple à riche na Lazare. Riche atonda ki na nyos kolia bien, kolata bien, makamna so bien. Lazare na pas mais mokolo Lazare awei akena mboka tata na likolo. Riche mokolo pe alandi na lifelo. Na libulu a moto. Anet la miso ata Lazare. Oh Lazare komi kuna ngana komi na pas na souffrance. Abraham likola sana maboko na tinda yala atangisa litanga mai. Abraham répondre ndeko koto za mosika na sufulu na moto na libulu atado tindi tono mai komela yote. So osozi ekokika kandengwanda moye ba changer ngwezate. Bo calculer riche nda zaki bien na mokilo ase même mokola liwa ye akena sika na lifelo sika passe. Kino leloyo azaka kawana. Et pour changer te atikali karawana kino lelo Lazare o mutamoni passe aleki na boile na bitumishe na vie ya mukilo ya se mekuna na lelo azana place ya malamu na maboko ya Abraham na royaume de cieux. Amen mota liloboye ko yem sabina teke oya zwa kambongo tango zwa non luka nzambe na yo mokula suko mona lo c'est important yangwana parce que ba matériel nyonso mukritotika ka yango na minute nzoto nyonso zalia weza mukolo ebandaki ezana mukolo ekosuka ezana mukolo ekolala elali pe bake otika esika mabe alors bato bafuke melaka makambo na nzoto yo baza bapakani Jésus alobaki bosenga biloko ya mukilite biloko wana bapakano bato baluka yango nzambe na pesa ka dibala mupakani Nzambe pesanga musala zimona te azamu pakani. Nzambe pesanga bana nazobota zamu pakani. Memondi mialiloba o azamu bosambela solo akolukaka kolo abatela ye mukola suka mona mboka na ya. Atambola kana kondima atonda kana bolingo zola kisa kondima ozolanda pona litomba nzoto te kolo akotika kayote. Automatiquement, par exemple, là, on m'avait même pas enseigné. Il n'y a personne qui m'a orienté. Il n'y avait aucune personne. Oh, la kisanga église on a ressemble on a mokilo kuna kukufa na mona yo mona ngai. Tina zana se na yo kaka yo kanga to solo là. Je ne demandais même pas que Nzambe pesanga comme Mosai na yo, jamais. Pesanga bon, jamais. Même na examen, na école, na internat, pour na fuka na mutu ambeto Nzambe, la kisanga église solo na ressemble na mokilo. Mukona kufa na mona yo.
Quand on a déjà que Mangomba peut-être tondi, alors j'en veux même plus l'envie à ressembler. Na bando za pe na posa ukota isika ba bengi église te pona bana mona ke ba aventure pe etondi makasi. C'est à tel point que certaines églises de bana bana mona na posa ressembler na ndoto moyena tanga ba kombo zate na mona lingomba boy ba komina ba kombo na tali na kota nzamba vi ngogo oti likolo kokota te na yebi kutu bato te Mangomba mingi na pongi parce que le sambo et bando sala tous les jours avant la muka 10 ans mon bimba na bando lembate c'est à tel point que on a vu na bando longa même binda pompage kuna balmoni au église moko ya solo ba mona njil na ke makolo banda 5h du matin njil pour l'église à solo na kota bona partout na bando kota bando tuna nzam nanga kolo a ba memi ngana église o ba bien église ozali awa ou bien ozate cérémonie na omo no yo na Hollande ya yo o bien ya battre frères et sœurs et c'est munanga kola bando melata bando répondre ngai la réponse ne c'est bando ya on dirait de on a côté na vision en extase za ko ndé muto ozaka ozosola la moyme au monde film moko zo vivre ya brusquement vision en extase bato ba mona na nté ça difficile pour nous comprendre. Donc on a bien pas de ça là zo sola boza bobo sola na baninga mais on dirait image ya solo o ya wa longwe film moko zo mona na ya likambo zo leka ko la kisike mwana nanga awa nazate na to bongo cérémonie o ba ça no mona on dirait ba cérémonie ya kitoko abina yebi angote ya bango et tant vision e bando longwana na ipsi o buta meminga ndeko awa na ya sutenza bazate alibia za wate oh oyebi ndengeni oyoki omone wa vraiment ndeko na bino et c'est parce que tant qu'on a bando répondre tin ndeko na bino bando sala même église o royaume c'est to banda même sala tin bando yeb sabat que frères et sœurs bino bo sala na luyenge bozo kende gauche droite mais moi je suis le bien-aimé du Seigneur paye moka banda ko yeb sake bien-aimé nangai Zalaka na nzela wana luka kaka elongi ya tata parce que nzela zo landa nzela tata zali ko sepela nango à tel point un jour pour ko yebsa ke yawe apona kana ndenge na ye une semaine après avoir conduit na lingomba wana abi a ozole kaka koleka boule ya munene ya lukula glace ya munene o bakana sumba baglace pour refroidir ba Thomson ba yebi mais ya munene et comme ya forme ya mutu pende ko bino ba placer na kati nabi ayepsinga tala nano zomona na kati wana oh nabi me nazo mi mona ndege ngai moko wana o moni place ozali na cheo place tema na tambula kana nzela kama kamna bandu sala kati na yo ko kene ni gauche ni droite. Frères et sœurs, tant on a mis moni somo 4 na motel. Il y a au moins 4h du matin. Natali, il va pas placer na motel. Vous calculer Afrique zandegeni, vous calculer RDC zandegeni. Il faut les abonnés monaye. Peut-être on dit na pesi paramètres wana. Mais pendant voyez ça bien que l'île bazol na frère, sœur, zapoto comme na position sa mukilité. Kola ningi akotombola bino kandeka lingi mais boto bosenga kuti yangote bo kipe kuti yangote mais tout temps bo se souvenir toujours ya kaka bokonzaliko parce que nous censé tikala bokonzaliko lo bozango ndeni nzoto elali lezo tuni bandoto euti awe bele boloti mais nzoto zaki akolala mais oloti mutana Belgique na mungongo na yena ndeka zalaka na image na ye na ndeka latela bamusuba loti kuto na mutu ndenge oloteli na ndenge alateli lelo tala image ya tata tala nzam ndenge zali mais alors moto nyonso so botuni bandoto nzoto zaki akolala mais moni mutu wana yepe yo omoni ye beke ye amoni te na ndoto parce que par hasard ya lota yo loti mutu balota ka ya ye bakanete mais mutu alota ndé amoni donc présence âme non de yangwana ame oyo église oyo eyeli yango wana eye mpona masi oyo evandi wana te soki ozwi
principe, privilège, il y a privilégié amenayo et mukola suka monika Yahweh ayaka abattre la kanzoto ndenge sengeli. Asunga kanzoto na makamba surprise. Okutu yo sengi kutu tende ba bébé bazawani. Ba yebi kutu koloba te ba bébé ba maman tande busimba. Mais yebi ke anga fona changer couche. Yebi ke mwana fona changer lamba. Yebi ke mwana tondi te fona bakisa blo wa olia. Mais mwana so asengi kutu te. Yebi ke mwana moto na melisakishi. Yebi ke mwana fo elamba sika. Fona cha sapote bien. Kutu bila si ba yebi kutu na valeur ngota senga kutu ngote voilà. Bozala kula ndenge wani. Tala bana na bato bongo mwana zamu tonde kuna bina bando kola. C'est vrai que na banda musuma kama ibando zala totali ke kokende bikisi zana ko perte du temps ndiko moko abando ya wuti ime aye lukala kosala kite na ndapa ndiko bande kuna bino meka banda apprendre ngana niveau bo mwana ba 14 à 15 ans que Psaume dans la Bible, Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Yahweh azali mo battre na ozanga elote. Vraiment de la bino asimba na Bible on a metango adwa. So mwana tiango avanisa ona mututa on so pasi atami karatanso ye. Na sina milo belinga moko l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Abana mona on dirait la comme na nyos. Ata souci ye na asuna société. Ata passe ata malade na mona so on dirait ça te. Yahweh azali mo bateli nanga na kozanga eloko. Voilà, apana jande kona bino abano tia na motema abano la nango kotamula nango, mais pona réciter te mais pona tia déjà dikanisika na kati na kai. Na botale kan kolo na loboyo. Landa lobo pona tomba nzoto te, nzoto ye moko ayebi ndenge akosala yango. Ayebi ndenge akolesa ngo lobi. Ayebi ndenge akosunga yo mikolo nyonso ezoya. Ya yebi nyonso me bo balobaka nzambe sunganga bongo nzambe yebi te ke fois sunga yo yo ndezo wa prendre ye nzambe wo bino boyo samna lo bazanzamba ignorate azanzambe ya boyebi ayebi nyo bolo beleke makamote salaka malamu lo sala yango ndezo sengela kuna. Tout est possible à celui qui nyo c'est possible balengo la rote bona voir. Ndenge bande wana biso na Gabon balobaka sonde wana bina linga mboka na tro so motateli ma bino somo bon endroit ndengo. Mais malheur ceux qui sont dans les mauvais endroits ne heureux bana iloba bozabat moko heureux ataba otu ataba ochola ko kipete to simbikiste to simbilitite to lukina biso bisimba simbate to lukeka yawo nzamu na bomo to landa ototika sonza la ye otika so crise makasi poche vide otika so bilambani o Cécile otika so il vale kei so il vale kufotika amen bande kuna Kristo nani loba oyo bozolanda talela kaka ya Tika bachoni batuki batuko bafingi bafinga. Laissez avoir la caravane passe. Tout est possible et pas nabino landa iloba nguya tata inshallah nabino nyo. Kosele kwa tata. Zamna kumo tata msasa likona se baton pelu kumpeke mboko na bule. Na bolingo pe na boboto no monene ya uzambe mozo mosa pona kubatela bapona mne tambulisa libota bapona mne basengwate batelengana te batengatenga te kasi ya uzambe mo batela moko na moko yokisha libote sengo na kisho boboto yika na kata libota ngoya musante fumula bandera bisana tambula kilitele boso libisa sori ya uwenza na moto za batama sumuso tani mabunga wa tele mazalisho mkete tata mzali pule bulisa libota na bonge bina makasi na monte pona kwa bonge bina so uteke pana yo Bolingo tata mwana no limo centre likolo eyi kana ka utam kile nangwe to tongami tikilo lelo ya wanzamda mo tondi sa bolingo pe ko ni makata motema moko na moko ete ya wanzamda mo basala lo to mona moko la suka bo mona misono kimia ezakata ba pona no mokano tata eko samakata bota na kombo le Christ na la fête na ngoya bolingo centre ngeli de la kilo bo mona seko amen. Tudo na combo de Jesus Cristo na Nazareth.
Merci 100%. Merci Bota Bazeke. Merci ma frère. Merci ma maman. Pour la bâtie la ville. Merci pour la bassale. Na bolende na mpiko boza wika pona loba. Na myango na bitumba bolika kampi kokola pambo la bino.